Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekaleka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Mama nakosa TikTok kuna. TikTok ne makambwe, 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 makambwe. Paris. Ana mande makambwe. Bamina nga bokoto nga moko lipati de Panama en direct de Panama bokota chemina mola ekota papa biche natalo kita bokota nana nga biso nana kin ngana na kin te ona ya déjà pari ebité bokote no filmer le tour Eiffel mobimba okomi nini libende wana tour Eiffel no filma ngo mobimba lelo bo vivre en partie qui Mimi Chimpaka Roger Chimpaka bokoto Didi full business Naza na Paris Tina bilo Andrea na yaki déjà non filmer libende à tour Eiffel lelo ba fan na nga nyosa TikTok non filmer ngo lelo bo vivre ngo na kata kishasa yoko minini esimba te po nini esimba te po na nini non bloqué yo tout de suite loko bi ke esimba te non bloqué yo lipati le pana nga yeyo ba mi TikTok nga yo na Paris côté na sali nini essaye nini ba mi blizzard te non to filmer na zo que no filmer na tour Eiffel yo komi côté celle nini siko côté nga na za e ko kana côté na nini yo yebi côté na za bo finga ka ba tobo vérifier ma pourquoi côté na za côté na biso bino côté na mine za ndeni bo yo yebi côté nga na za na bloqué on tout de suite là na bloqué yo na bloqué yo Anouari aux États-Unis. Animoyo na Bruxelles na sali nazoya nazoya na bonheur kuna soki na Anthony na ala bai na ngana nazoya Brisa na Londres nazoya bozo mwana naoya na to changer bilamba na
chérie, tu sais, ce sont des histoires que moi, tu vois, au pays là, quand on était au pays, à Kin, c'est-à-dire, moi, on a n'importe quel restaurant. Non, on a n'importe quel restaurant. Il y a un restaurant dans Nokia. Grand hôtel. Papa, on a un ministre. J'en disconviens pas. Mais ce qu'on a demandé, na Pullman. Hein? Pullman. Donc la haute standing. Tu connais le restaurant Pergola? Pergola, oui. Voilà. C'est là où moi je mangeais. C'est comme si tu. J'arrive pas à oh là là. Quand on mange la salade, on se sent à l'aise. C'est pas ça. En plus, je vais t'amener là où on va manger. Sur les bamoul. Bamoul. Chérie, on va bamoul bonne année. Tu mets ta moule dada au sakalate. Sûr. C'est comme un tchon. Chérie, tu vas crever comme Kimi la carte. Je jure là. Parce que mon épicerie. Exactement. Oh, bah, pour la mise en jaune, on n'est pas bien. Oh, je crois que tu as couleur rose, les 18 parcelles. Parler des marbres, yo. Ah bon? So ba lambi kuna. Biso to biso. So to lambi. Ba ko ba biso. Tu vois côté les zaki interdiction zaki na ko beta pipi te. O klaxonner. Où ça la film? So klaxonner ça la film. Oh. Tu vois voiture ça klaxonner, tout est banane. Il va pas la biso. Ah bon? So ka ti pipi ba bika ya. Voiture biso no so le ka on mona. Bambi la baye. Et récemment, papa peut avec député. Bah, il y a maoué. Bah, mais maraba côté papa n'a pas le mar. Et récemment, papa peut député. Avec ses cartes naïe. Bah, non, excellence. Mbalassima. Et c'est interdit. Bah, non, chauffeur, on a un peu. C'est ça, c'est ça. Oui, mais non, ça, il faut qu'on. Pour toi, il a pour toi, ça n'a pas de lycée, bon, ça. Mais il y a un fromage qui chasse à thé. Il y a un mot pensé. Mais je ne vais pas ministre de Nenga, ça peut être ça. Mais il y a qui nous touche au pétard à mode. Mais après, c'est que nous avons ma boca, ce qu'on a nini. Mais ça va, n'est-ce pas ma boca? Ça va, ou bien. Approchez mon connaît. Oh, tiens, ouais. C'était pas Réwa. Et puis, on a besoin de les cas. Et puis, côté, on a besoin de maté. Mais on attend, on a limité là. Sans les cas, les autres, sur la pomme de terre, ils ont déjà la balle. C'est comment ça? Mais parce que la pomme de terre, ils ont déjà. Pour ce compte, on va mourir. Attends, la pote de la ligne, la camarade n'a pas informaté. Non. Nous, c'est la classe. La bourgeoisie, c'est nous. L'élégance, c'est nous. L'élégance. Bah, na biso. Plutôt même on tient poto. Bah, na biso. Bah, ta pondu, bah, on m'a baillé à côté. N'a pas sa pondu. N'a pas sa pondu. N'a pas sanya pondu. Moi, je faisais même pas. Je faisais même une année sans manger le pondu. Il y a comme pondu. Ça sonne mal. Moi, je mange le pondu. Et moi, ça donnait la diarrhée. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas la diarrhée. Surtout pas. C'était les frites. Entrecôte de marcassin. Entrecôte surtout. Côte de porc. Voilà, avec sauce bolognaise. En purée de maillot. Enseveli de crevettes. Surtout crevettes. En plus, bâillonné des pommes de terre et des salades à l'avocat. À l'avocat. Voilà. Donc tout était couronné. Un plat couronné, rayonnant. Hein? Donc, papa, oh, mon père fit les directeurs avec un ministre. Papa, vous avez dit ministre. Avec un ministre appelé comme un député national. Et puis, les directeurs, il y a des directeurs, il y a cabinet, il y a premier ministre. Ah oui. Donc, tu colles bien quoi? Mais chez le on soit tu colles bien? Mais oui, tu colles bien. Chérie, au moins, on a un héritage, on a pris 18 parcelles. On a un jour, on a parlé. C'est surtout que vacances. Au moins, héritage, on a combo, on a un mot, on a parti. Ah bon?
papa ça passe à lobby alinga qui va problème na vie n'était moi na le pangoni nga siko ko na za olinga côté na za qui fragile trop bibo yo faut aka autikala a ba miso ba riba bandal par-ci par-là. Bon, non, c'est une bonne chose. Non, si. Obligé. Biso na pigeon. Oh! Oui, na pigeon. Tant on m'attaque ngomba pigeon. Oui. À droite. Non. Na bifurcation wana. Le pongo qui toko wana pe ba minda wana. Et pas la bino. Voilà. Oh chérie. Sophie! Messim, yakabo, Messim. Messim. Kuni nang finga ana seni. Dinazab. Ha? Dinazab. Azale karat. Tiye kim, Messim. Akia pingina ngo. O yeke mwana wana sa kisenga, asa soba. Eba kopima ku surveiller. E tsuki ndenga, tsuki abungi ko yokoloba nini? Ah, ngina ngo. Kuma kutana ndeko na sa kisengi, uko ku surveiller yete. Messim. Ngana sena sima. Azaka awawa, ya bima ndenge nini papa. Yo lala kitu ndenge nini yango. Mbongo malongo zate. Il faut que surveiller taye. Nozotika, natela ka patron, natela ka pango, nakendaka, nakanga na ye. Mwana bunga kakaboye. Abunga te papa, abunga na ete. Oyebi kaza kisengi. Suki abunga kuluba nini? Papa. Ngina mwa mketa taza kizengi. Ayebi ne azabo azane ka mso ba mapango. Kera kutani na sima suki na sima. Na uti na sima kuna zate. Na uti na sima kuna zate nga atika ke azo kima bambangu azo sakane awa. Ngina opeli kamni na ko lobisa ranga. J'ai beaucoup de choses na mutu. Mais mbongo nazo kukate makabuzi. Magami ozana. Tika pote patron. Ngino pa nukilanga ka ba problem mo akiwa piango nani. Olbaki kamene ngana so no lubina butolbaki. Nazila na tongo na ku rappeler yo avant obi. Kamoni. Pour patron ndenge nesonga nazana mwana oyo banimba ya kusala présentation. Ya musikoyo Bosala ngwa. Kusiko patron pananga kuna moi ezate. Na gerite pe na la kawa moi ezalite soko ku permettre na yambila bango tana libanda wa ata Mais bayebi ke yawo ipai na yote. Bayebi. Bon, ça va. Mais bosala ngona ordre, hein? Oui, hein? patron. Oui, patron. Ça va. OK. Mais na sala on libanda. Mais yo bazo pesa yo faveur maintenant olingi nini? Osala ngoni kolo ya batwa ya ndako. Olingi nini? Yo lingo sala ngwa. Luka place me déranger awate. Merci. Hein? Merci. Soko sana ndako me luka côté moko ya oyo yanga ite. Merci patron. Tala yo moko pizza. Ata ta toilette. Non, mais t'as l'école, on dit maman babo pizza. Kimpoaka pe. Eh nandeni. Biso pe on tokele pa tozongi paye. École pena kombo kimpoaka ta utozala bata pasa. Comment to rota ta kombo école te kimpoaka. Eh voilà, baulu ke so tumbo. Ya olia na récréation za te o education pour l'école. Pour l'école ou pour l'école. Et bon, on peut uniforme ezate.
Obita ya wana kwenza akiwa no soba bekende sungna ba defi tisie pa na ye. Ba biso ba ka munu bezir. Ba sali biso mwezir. Bongo etongeli ngona mutaya za etongeli kesi. Bongo ngina siko ndanga za wala ndabiso na école. Pesa ngakanda boko. Nazo wanga na babona ngana yete. Azo yaka sumbira nga. Oyi mikatelo dosa na mama la kwe. Obacha bitabela kati. Ngina na santina na ebaka menda linga ko mingi benga menda lingi te ko kanga na comment ba pesa ka eso azuna mobilité il faut qu'on la paie comment c'est nene est passé souffrance est babé na ebisiotika non bongo yo makamba bongo zo banga na yebisa na devoske ngana mita kote banda ko ezochola na mbula nandini oloba nyonso te okobeta mwa ndambo me ndenge obomaka wana peta yo moko mama tongi baflat mama ke dubai mama ke keka bongo oyebiseka ata ndambo koloba nyonso te kokota na badetail nyonso te mais simba te omoni apoto ako omoni bafille mo bazofana na se kote penda yenge ezalaka nakutana na bango na chateau nde bazomikumisa papa biso tozomela le na tongo yo yebi nde bazaoza tiku kaka ya rouge ezalaka te siko ngai pe oyoki pena matone baloba nayoka nde bazosona na telika na baluseloni namona na biso bosiko ngani nandima namema komisa propriété na Congo en tout cas ba complexe mususu na poto biso tokoma bala batambongo tala nesi yo penda na tama Congo penda tozai kuna mikate fani bongoli te toza mikate ngina siko aye toka botala ngina boni ko kanda batu na kaboli mikate we na moni ya wele ki munene ngana kabwana ngina kokate na joti susu ya yo boye na pese te ba souffrance musu penda pe oko lingezo na vite. Mon frère Masasi mbongo nga nazala na esengo te nga noko sangwa kitoko yozo pesa nga ya mwana biso lipati ya solo wana yo moni mobali yango osoli na telefone papa ezalaka boye ngai yo yebi biso bana bazalaka nde ya banoko na ekolo na bino bana bakenda ke pa tata no pas de problème mais ngai lokola azwa azande ko na ngai lipati bana no nyonso wana ba muchopi na ba lena wana bazande pa na ngai alors ngai ndoko na pesa ki chance lokola lipati mwana liboso abandi po esili ba wana pe batikali ba okay nazoka nambongo na yo metango bako ya c'est normal soki ba bobilo ba lie ba ken banzungu tang bazungu taka nambongo na kutindela yo c'est petit problème noko nambongo na pas de problème noko na lara kila musala na zongo na tongo na zozela deke ba inango yo d'accord mwana sali visionnaire merci pesa ndiko na ngambote d'accord merci papa ekuya na munzungu ekuya mbongo ekuya na bantu na pas de problème merci beaucoup papa ok kitoko visionnaire mwana salio moyo asepelisi mitema ya bamama oye yoyo oyoki fana wana oyoki makambo nazalaki oyebisa yo keto oyoki tozela ye moko tata ya mwana aconfirme masasi awuti koyebisa nga mobali lipati azwi mwana ya ministre baza na mbongo bahéritage ntango nga nazalaki oloba oluka bana nga nalobi nga naza na likambo na motema na ngai te bana ya zwa lokula baza bana na ngai bazokende nga naza na oyo ya ngai moko awa nano akei te susi ezalaki oyo ya bandeko na ngai nde na kobakele liboso epa na biso eloko liboso kutime nde totiaka en premier lieu soko boyi koyoka kutime okokota na mabele awa zwi mobali yapo biso mpe na nsima wana tokobika liboso na nsima ya mwana mwana ya ministre tata na ye aza na bahéritage oyo atikeli ye bango na mwana ndenge esali boye
biso topesa mwana kaka conseil akanga mobali awa akanga yawa te basi ya putu kuna mituna bango ekoma moko bakoma kokukana na mibali eza ndenge wana te mobali il faut kotosa ye mobali il faut kotia ye na place na ye ya mobali engali pati mbala moko yebisa yeke o conseil yete ero le zala na musala na musala kuna bayambaka te so kwa bimi ngana kotia ba crédit awa na benide mpo ana pesa ye conseil yo pe osolole na ye lokula akoyo yelo kwa yokilaka yo jono na betela ho lisolo bi na mo baile na Josko kasi ko mo bagafa mike banzo leka mingi na episo mo accident on ezaka elengi te ko mo accident on ezaka kitoko to mo limo o mena mibali oyebi mama oyo azalaka na kwe wana place bango azalaka kotekela biso bagratana wana inde nalelaka ngo gratana azalaka kosala sikoyo babiloko moko azalaka kosala soki azwi maki moko abeti fufa masango atie batomati akati batungulu banini ezalaka kosala mwa plan na kikalu mwa monene boye soki ebekisaka te ndamna batomati tokenda jo nga na yebeka yango akomande soki bapizza oyebi nga na katiaka maki wana yebisi jo dena na ba fier nyonso bana esenga bi ba maki yo ngala linga yango te ifa ba na tonda wala Kinshasa na esembe boko na bina linga yango te na tonda wala Kinshasa abina halo bi o maki te obi na chepe muno ngabi o maki te ni na yebi yango mama na biso ba sala na quartier o te o pizza esopio o chemunoko ko na bon fier na nona zaki nango mama sikoyo komo baisenge komo changa nzoto malili baye penda to komo changa mo accident ko eleke belé komo leke belé oyo ba makambu te mais lo yo sepetsanga ye mo tanga bando sopelanga ya ye ya robeka na bitu kukani mama leo kwa mbadi mama bongo te quand même ba elene lo ni ye mo na ko ba gaf ko ba défaut sikoyo ko ba ye mubali abatuka bongo tika ezaka bongo sala oliaka prison zoka j'ai pardon bof mon amour ça va banda na yaki na zoselaka na mono pona kende na yebi yozelaka ba taxi express toujours le roi lipa ba pese katanya na bina zelaka to ya on a une voiture privée ya solo chose on a besoin de bengi kaka et puis voiture ya nini yani oh électrique wow et l'argent paie l'argent bala bata mo so ba kuseni sala ka de soins mais c'est comme ça donc kolo so yena on va calme so on bien capable bon puis on a bien na télécommande pas na bien capable l'argent maman chérie benga mona télécommande ko benga ngana mona pona kenanga lipa pe katendo pas pesa nini katani il faut pas se mettre pour tout de suite là il y a solo il faut acheter bon maman ça va la mokote bon il faut acheter bon le papa penza le papa vraiment bimisa mo nzete pesa bipese mo nzete mo asoma le papa non le papa non tant chauffeur ok non je carte c'est la cool non merci bongo va comer la bongo ya voilà attends sans contact wow grâce contact mais ça va maman ça va que j'aime C'est toi Esther non? ouais chérie Alors Bilanga tout le temps. au moins le bungi na hote Non, maman, c'est compliqué ici. Hein. Et surtout à partir de la gare, donc pour Nakoma, donc, vraiment, donc on a tout un problème, donc on a vraiment casse-tête. Mais c'est pas qu'on peut s'adresser à Tchangoka dans GPS. Alors, vous avez un problème de. Et GPS, ça me marre pas la morotine, quoi. Sans problème. Na une trame. Ah. Na une trame, na kiti awa. vous allez l'expliquer. Nazwaki d'abord bus à partir à Saint-Denis, na kiti na porte à Chapelle, na zui tram. Ah. C'est ça qui est là les contraires na kiti na Rosa Park, c'est quoi nazota la partie nazaki na décidé na kita na Pantin ou bien Rosa Park. Na kiti na Rosa Park. Qui est très bien chérie.
Écoute-moi, s'il te plaît. À partir de Rosa Park, Nazui alors tram, ti a pas nabino nagar. Si quoi décalage, il y a horaire, il y a bus. 25 minutes, 35 minutes. Voilà pourquoi je me suis retrouvé en retard. Ah, mais suppose qu'il n'a pas il vous allez bien. Il te même appelé maman. C'est les hitch là, c'est beaucoup d'argent. Esther. Hitch là, c'est beaucoup d'argent. Chérie, dans le bien. Et les boss là, madame, n'a pas été. Nini, copine, non, voilà. Ah oui, bien. Ah bon, appelle-moi bien. Appelle-moi bien. Et puis, maman n'a pas moi retard parce que tant on a combien de monde bazo te kababila ba on a pris à bien pesa. Il a pris à bien donc ba 2,50 ba 4,20 na moni yango na kakoli pa mutu wana kanisa nga yuma. Et oui à 2,50 on a payé. Ah bon, 1,50 merci chérie. Oui, il y a chaque 6 euros sur 20. On a payé 3,80 €. Ah bon? Chérie, non, on s'est liés ensemble, quoi. Oh, on a la vie. J'ai aimé, chérie, donc. Maman, au moins, il y a un monde à linga wana ko. Oh, il passe la tagi jour, il passe il passe biso la ngango. Hein? Yango. Mais ça quand ndenge moko. Mais ta ba retrouver que nèg so bango maman e. Na moni pe moko ko mama. Ah bon? Eza bazo benga ngo ba popo. Il y a deux bapopo. Na baki na tala na terre maman. Et ça vraiment cherté. Les autres cherté ba 1 euro. Mais ça il a quitté quoi, obi que ici quand canet est parti de ça 1,20 €. Mais sikoyo. Na tika ki eza 1,20 €, na tika ki juste na 1 € na poche. Ngabi lobby so na zu 20 wana. Na somba eblo que c'est be ya Esther Kutuliebo. N'en parlons pas, 50 centimes. Nous sommes belé, il y a OCP là, il CP là. Pour chaque jour, nous avons un sachet. Pourquoi on sachet ou bien dans le sachet, on a 20 centimes dans sachet petit. Non, 20 centimes. Mais pas la personne fait mais en fin de compte, personne fait. Ah oui, hein. Attends, maman. Yo que ça m'a bloqué pas mutu bongo siko. Ya so azote kabilamba. Bongo siko ate ka sachet quoi. Et c'est chérie, so nous sommes bloqués faut me mangana kakola. Vous voyez pas na eu matin na yebo kakola bien. En tout cas, là c'est bien ensemble. Les gens qui toko na na zo benga kali parti siko. Na okota photo mambo na tindeli parti au kama pena to nous en ouais. Mais sapato na moni no oui sapato ba talon minene oh ba marque mon père ozala ta kalaba o benga ba budi. Mais makoloka ya moi mike ya minene. Voilà so bena oli parti au sepela comme ça je to ki una to memeli ba. Oui bike mutanga zo teka bien. Ah bon? Oui bike. Quand na wenzawana. Na ebite so atia mpo na bonne fête so pe na nini na ebite 1,99 €. Ayo pe 1,99 €, chérie. Na bo changer nzela te. Oh, pasa olingate, no ba mo cher no ba olingate. Ngande na kipana te wala boyo kana te to ke amatata mo prix muke. So eza ki toka amatata prix muke. Mabeni. Non, c'est contente, merci mon cher. C'est la télé nanga. Bomba sakipo sona ina kelina. Mama kuta zombo manzoto pona olamba ngana bisenga bijwa olia na eti. Aza pressé dozo di manzi mteka olia. Ah. Nali ete poli na zoba na nzala la sakanate. Ah bon? Ça tombe bien, maman lambela ki o mingi vraiment bo minzoto pona olambelo. Alambi nini? Alambi pe fufu. Alambi fufu. Loso na lingate. Na mesa ngana fufu. Alambelo fufu pondu ache ba solo ba makaem bani. Asa sali table déjà. Ah OK. Bon, na olia pe mingi vimate donc moi mon keka pour na calmer voilà. D'accord, ça marche. Alors on a chat dans la chambre. Et puis moi, on le bini chéri. Toi tu as cassé tout les photos liés le colo le besoin quand. Non, on a ça ko liano. Non, ça va mon corps ça.
Exacté. Oh, exacté n'est pas dans le congélateur, c'est qu'on a. Chérie. Exacté. Mon coca, il y a un quai. T'as la frigo, la scène, ça c'est trop, ça c'est trop. Hein. Quand même, Na mon idée. Voilà. Merci beaucoup. Ça solo. Maman se met comme solo na eh. Oh, l'été au même endroit. Vraiment. Pipi na chelote. Oui, kata ya mke. Nebe ko linga pipi te ko ka hotel kama ko ndo nzibile. Ko mon maman ta lambelio eh. Tout ce que tu me donnes, Nadia Kamo par amour. Voilà, merci beaucoup. Bon appétit. Merci mon amour. Fona sûr que a Gebenza. Pour ça, Ozo seka. Vous appelez tout le monde que le tapé quand il est vous c'est tout le monde là, ça comment vous seka quand même. Tu vas béni beaucoup. Maman, oui mais déjà que c'est ça gars. Vous allez s'engoter ça ma belle. La poto peut bangana kisi bazalaka. On a quoi dit ma tête moi na kisi. Mais oui, il y a des gens qui sont vraiment en train de se faire. Mwana na yo moko. Soki ezalaki nga olinga koloba na nga eza libabe nzambe. Apui kama boye koyela kaka nga ko nzambe na boti bana nga kitoko boye vraiment. Kata mama. Libabe ya nini? Yo sambela. Yo to pesa kayese mutu makasi. Soki ezalaki nga olinga koloba nga mpo mutu esala top. Mais sikoyo mwana na yo bolingo. Mwana likinda. Mwenye loka sa. Oh mon bébé, mon amour. Fatigué. Ça va chérie? Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. La famille a dit chasse au cas. Il y a encore quoi? Nini sous. Attends. Il fait un peu chaud là. Oui. Ça c'est bon. Là, je vais mettre ça de côté là. Non, je vais mettre ça ici. Je vais prendre ça après. Ça va bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Critique pardon. Oh, Loba. Maman, on est dans ça, t'es bandé. Bino betambongo, bino, la famille a bien de moi et chéri. En tout cas, c'était plus que là, avocat, moi, à ma casse, pinza, parce que maman, à tribunal, pardon. Obi avocat na biso a voyager na ya kina na Lubumbashi. Oh. Siko na minitio ndako mama te aba asomba ki wana atekela ki. Atonga déjà a otonga ba flat na e bimi ke zainda kwa colonel. Ah bon? Na minitio tu as besoin avocat ça Lubumbashi. Non, chérie, écoute, quand on a l'argent, on a la solution. Yo comment tambongo. Non, quand on a l'argent, on a l'argent c'est la solution. L'argent appelle l'argent. Avocat en France. Mais accueilli au Samba pour na Congo. Attends, moi on peut la cause on avocat na tindi pour na Congo. Mais la ligue a participé moi je comprends que parce que avocat a mis dossier bien, mais comme dossier à dossier bon raté. On va puiser dans les dossiers et on aura tous les éléments et puis la procédure va continuer.
n'importe qui 30 containers moko ya Déjà non pardon, non le téléphone non désolé. Hein chérie, c'est quoi? Non le téléphone non désolé sur. On dit que n'importe qui 30 containers. Pardon chez les hommes qui parlent. Allô? Ouais. Yes solo. Batambongo seco. Vas-y, solution, maman. Bon, c'est pourquoi l'argent appelle l'argent. Quand on a l'argent, on a la solution. Il faut dire que quand on a l'argent. Maman passe à la gaspillage, je me fais un bon paysage. Quand on a l'argent. Ah, vraiment. Hey. Bon, ok, c'est bon. Chérie, tu connais. Merci, ok, merci d'avoir rappelé. Ah non, Monique, c'est ce homme. Mon il répondra à ma maman. Mon mengam de 30 conteneurs est commis. C'est bien, tant conteneurs est commis. On a fait déjà mon à 20. 10 mois, il est calé parce que dans les clients, il y a un gars sur 10. Ah ouais? Il y a un gars sur 10, bon, prix de qualité. Parce que mon bloc, on a sommé des blocs moins qualité. De ça, il valeur à peu près. N'est-ce pas, et ça, il à peu près bloc moins. 60 000. 60 000 penza mpembo ebelete nga tinda ba container penza. Maman so ko yebiso. Non, 60 000 dans le sens ni 60 000. 100 000 na bimisa cash mo na kili container. 100 000 avance. Faut appeler ça ba douanier pour ba bimisa. On a lancé au ba 60 000. Nga tinda 100 000 cash pa na tindi. Ba container ke. Maman so ba kisi tu na mbongo na ye ya omona o matsa ba flat les okene ba mba. C'est 1 million. Ça coûte 2 millions chérie. Mais ce qui est là, il faut tout ça faire fort. Au-delà de business, tout ça, il y a Kinshasa, il faut faire un beaucoup de poto. Il faut. Tout ça, ah ouais? Exactement. Ok. Exactement. Il faut peut-être que yo sur la maman, sur la famille qu'on a, aux hommes quoi. Dans le niveau famille, comprendre aussi, on les a mais entre nous. On va faire la symbiose. La symbiose, donc on va. Mais maman a proposé une bateau na miki wana. La pêche de ndem. Ouais, la pêche wana, ouais, basala na on a poto apo, batinda on a mbanda kakuna. Mais yo kasina bite mon nyeso wana il faut yonde ubina na mbongo ya. Yes, un problème, c'est sur la bika maman pesa mbongo. C'est un problème, c'est ce qu'on doit faire. Et bien mbongo ya ça otonga, il faut moi na petit ba immeuble na dada. Ngai pe donc ce ka ba conteneur tekami mbongo na zozo ngo. On mélange et puis on fait les. Ça va maman? Bon, Yokas. Oui, ça va. Surtout son monio, donc tout va bien. Mikolo na lekite. Po na mona ki o na kangela ki o na zo mona musute. Non, papa, nanga tu na bino bosala kanaka. Na kishasa kozaki bana ya quartier nini? Bon, nga vraiment naza mona kishasa te. Et daza mona boma. Papa nangande bango babotami na chela. Au moins ceux qui ne connaissent pas vraiment le français. Oyo kaka, où est-ce que vous bitez? Où est-ce que vous bitez? Donc batouana donc. Bayombe. Bon voilà. Bayombe. Mais ngai nde na kolimi na boma na ba papa ngai nde na kolimi na boma pas oncle. On a zauta na classe. Na tangi classe wana ti na école na université na Kinshasa. Ba université en Kinshasa. Oui, na Kinshasa. Bon, awa siko peso lukaka musala ezala kaka na ndenge osisaki na université na Kinshasa. Mais awa na ça na la formation, nazo travailler na bâtiment. Mais ça va. Ah oui, on fait tout. Hein. Donc, dans la salle, nous avons travaillé dans le bâtiment, dans la peinture intérieure, donc tapisserie, donc déco, tout ça, nous avons travaillé. Bon, université, c'est là qu'il y a un pamba. Non, c'est là qu'il y a un pamba, mais quand on a eu awa, on a moni tellement na zolu kamusala mingi zozoate. Et c'est, chérie Nanga, mon amour,
a conseillé ngai na la formation et m'a conseillé ngai la formation parce que au moni lelo na poto mama c'est différent de Kinshasa. Et c'est un moto. Oui, m'a conseillé ngai na la formation na luka moi musalo e futaranda pour voilà, je travaille maintenant dans une entreprise de la place donc na zo sala nanga tout va bien comme na lobaki tout va bien. Na ko sangisa mbongo kalaté na koyato solo là. Pour na si ça va bon union surtout à la famille pour tout passe ngazo comme tout passe système ngaza na bien donc ngane nazo bana tout va bien chez moi tout va bien donc et surtout si on a une coup oui tout va bien Voilà maman, donc vraiment tout va bien. Très bien, bonsoir Olivia. Ça va, oui. Non maman, vraiment, elle est très gentille. C'est ça que maman ça allait bien, ça va bien. En tout cas. Maman a kangi moto. Maman, elle va là. Esengeli ozwa. Omoni oyo onde bongi na yo omoni po oyo ata na mino kokofungola owana eza pasi mingi. Maman, s'il vous plaît, ngamela côté. Et c'est moi la pesa nga. Jusqu'au OK, on y va chérie. La caméra toquée. Comment on est facile pour la la mine. Ah ok, pas de souci maman. Mais on a promis qu'il y a maman. Si on a moni mususu na ko zongo kaka. Na moni suba popote. Oh wana bazo benga ngosoko d'antenne so d'antenne. T'es pas fatigué. Na pesa qui déjà avance. T'es papa que nous avance wana. Tika na aux assure. Josco. Na ça bi la mama. Aux assure maman. Joe! Oui, chérie. Naza solana maman té. Na si sana na maman. Bon, maman. À bientôt. Hein? Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Les allées liwana. Na bondeli yo na fukamiye.